sala ya utola na kuna la mkiti na mbetu na kuna la mkiti bo mwakara na bata na répondant qui sengia mi José mabunzi lokwa bilora pema na sabolo ndo po sepela oyo zoluka basabolo pinza po sepela makatonga na kademo mafinga nga na finga bêtise voilà nga episa bino na finga bêtise éducation pe na boa kango na kola na éducation po bandeko na ba boité bandeko na nga basi ya mibali ba boité nga bima bongo na kola na éducation mais na respecta na mutu ebi nga ebi ke mida respecta mutu nyonso mais soko lukeli ebitumbo lukeli rando ogosi sango pinza voilà ni José tema yo lukeli nga oluki baba problème po obenga kinga to régler na ndenge na biso bana maison mais to régler to bongisi obondeli nga na longola video na boy ko longola video na isa ko na otala na obenga na olongola obanti ba manquement yango etinenga kena boya na ko longola video po yo bengi muto sengi alongola video bondeli alongola video na biso oui na olongola d'accord to bongisi na kolongola yo bandi suko benga batu bandi ko critiquer nga bandi ko finga nga yango etinde kena tika video na longola ngoti sko lelo oleki osala émission voilà nga pena na mama bêtise nga na mama bêtise na boya conseil comprendre voilà congolais tema bolinga buzoba na opoto pa buzoba kito makasi batutu bola na boza brancher na otsa siko conversation ngai na mi José nde to solo laki ninga bondela kinga na longola video na nde pe na pesa ke conseil to bongisi ami da yo mutu nanga ami José yo pe wa mutu nanga yeba rande nini oloba na émission mais lelo ye akobenga nga vive noir d'accord nga akufela mobilité na vie nanga na kufela mobilité au nom de Jésus na kufela mobilité banda na kin na kufela mobile monte na ye poto papa na kutana papa Rizana bot na papa Rizana kufela mobilité papa Rizana kufata za envie na ye bipe nga na omoni skolo kuta mi José ponga na mutabandundu te nga na mukongo batutu ba ebi mida mwana mbinza mwana ngalema mwana mbinza nga na botama na mbinza yo kokosi na makambuke nga na botama ba Kongo ba ebi mida ba oseka yo nga na mwana ba Kongo mwana bokokosi na ke makambu pardon nga na mwana bandundu nga na mutabandundu te nga na mutabandundu te wali boma na mutuno mi José te loko pacho panda sibia eloko panza pacho panda sakana lembi yo tango sibana na pacho panda pour la première fois comment ko benga ADT pacho panda banda sibinga na koma mona ba mari de nuit na koma mona sona lali mibali ba osi banga ka boye bazolala lalanga sona lali kanga mona katambetu bwena mwa mobala okushe ngai azolala na ngai pacho panda na misala mabe ADT banda lali na pacho panda na koma mona milimu mabe obanako lo babongo bongo sko lelo ka yo mo komo lo bake yo zaka ozamo sa pacho panda obana ko benga pacho panda ndoki bando kushena pacho panda okomo mona ba mari doni bazoyela ka ona mbetu vino yo komi a danger okomi soko fandi bokomo banga yo moko ndire pacho panda linga boma yo bongo lelo komo kumisa pacho panda bana monda tina otie boza la brancher kasiko na otie la bino conversation ngana mi José tana takaki tour liboso tanga gene ko beta wera 12 na be mission salita sala na take abenga ngana longola video na boy ko longola video wana o comprendre ozali motema moto benga na longa video na iso ke na olongola to bongisi kutungana to sola kitoko makasi na ocha video po bana monda te ba mona ke ngana to sola kitoko makasi tango benga na longola video wana mais okomo ke otonga tonga pa ba to komo ke ofinga pa ba te wana boye ke longola video teloko pacho panda sakani yo kosa pacho panda mobile no outo longola zemia pacho pando siko ngai nazocha siko bat bamona ke yo lobe outo longola pacho zemia pacho panda mais yo na pacho panda wozala ate bana siba chika yo asiba ya bwakisa yo bwaka kene be mission sans pacho panda yeba mi José bwaka pacho panda na be mission sans pacho panda ayeba pacho panda so sarayote olobi ke pacho panda auta ko mema mama no pitata nga belaki olobi ke yo outo longola zemia pacho panda ngana zocha ba conversation na sko mwasa pacho panda yo kandenge yo lobi ke yo outo longola zema pacho panda ngana zwi numéro ya vie pacho na benga vie pacho tala ndumba onyama zoba pacho panda sibio kaka kwa pamba ti sibi yo akone tolo mona vie pacho zanonga beti becho be tolo mo a beti becho be tolo mo tina matrice yango beliso libomo komo panza sango ke yo oza mosa pacho panda yo za mosa pacho panda boza katula safu katula sofia ya pacho panda tala katula sofo ba
ba sibi fa vie pacho ba bwa kisie yo komo auto longola zema pacho panda yo longola zema pacho panda yo na wacha ba conversation ndongo zolo ba ke yo za mwasa pacho auto longolisa zema pacho tala ndumba tala ndumba longola bazemi nga longola bazemi te nga longola bazemi te yo longola bazemi po olongoli zema pacho panda soi disant abeti beche ba mai zema kangi ucho longola ngo tala ndumba salito atama bundi misu minene okama vondo tala misu minene lokama goroda yakana nga nyama fo chéri nyama yo balongola pembe oza mwasi ebemba mama no na malibola mama no mi José te loka salite o nyama mbua tala eloko pacho panda sibia lembi yo tolongola zemi na foyer place ozalaka otolongola zema pacho panda yo do mona pacho panda yo kasi pacho panda olinga bota na yo penza yo faux chéri oyo mwasa terre ebo yo loba ke question batuna ki wana ezaki question piège non d'accord lelo komo omoni siko ke ezaki question piège te yo nem totinda batu ya street na wana bafinga awera babetaka awera 12 batuna ko ba question mo boy po yo répondre yo na conversation na ocha siko yo lobeni nazo chango sko bat ba mona ke qui est mi José nyama libola mama no mi José olina yelo na foyer wana place ozalaka mi José olina yelo na foyer olina yako beto na foyer na mbeto muke olala wana embesi no nyama tala mutala na mbeto muke na mwana basangi na mbeto muke mbeto munene te mbeto muke ba foyer ya ba minere e bembe no nyama mbwa otanga na poto yo tanga na poto otangi poto ba minere nyoso ya mikolo ba oyo boka minere mukolo ba boya ba sasa otesa muku wa minere simbate ngunda minere simba te baboya yo tangi kaka nde bana nyosa mikolo bayaka tangi 2 ans ba pesa ko be mukanda te po bandima ko te préfecture ndima ko te koza minere baboya ko basesa ko testa mukua otelengana na basosa so po balukelo mukande bemba mama no nyama mbua mi José le loka salite tala libole fungwa mapacho bana boyo po za libole fungwa ma tiko kosi la pacho bana ke otolongo sa zemina yo mbua teloko salite pacho panda sibi zana ta conversation bat ba mwana mi José auto longola zema pacho panda mi José longoli zemie mi José longoli zemie alongola ka ba zemie soki yo zaka na ndako pono botite falotika mwana no bota pa mwana na pota mbongo pono longoli po yibaka libala batu ayibaka libala batu yo mi José yo ko ba ngai na fait norte ponga banana bota na kufia mobilité bat baebi mi da baebi ke mi da kufia ne mobilité banana kishir banana ko linga mi baleza na age danga pibeta na bomwana nga nana kufia na mutute nana kufela pe mutute ke nono o mobile mona ndo vivre na kufi nanu te ozo inventer makamba salite mambalo kuta na kombo nanga yo mi José te loka salite benga na bot obenga to obonde na longa la video na ebiso wito solo kitoko na peso pe conseil toyokani apo okyo sala so emission ko takenga yo tali dobia pacho panda o nyama tali dobi libole fonga matala ka sexa eloko etoloma pacho pande kota na nzoto na yo tala etoloma pacho ndenge zala ekota na nzoto ne panza matrice faux chéri libole fonga ma nyama ebembelo tama bundi salite nyama te loko azate mi José yo na nini tan ndoki mono bakanga kindoki na ngola to ban mutu bando siba nzela ngola tititi aepoto yo siba elongi salite nyama omoni yo na ko kito na foyer na ona soko luka makambo comprendre na ko kita tina foyer na ona na mbeta mukiola la na ko tando ba mbata kuna mi José yebinga te oyebinga to comprendre sala bajena bato yo sala bajinga na muninga note o comprendre nga balala ngate franchement ta maison mère la ngande yo pacho panda siba yo ozolo baba utolongo zema pacho panda utolongo zema 10 jours tando kyo ta mutu bakanga kindoki na ngola zema 12 jours elongo ndeni zema ya 10 jours soki ya 10 jours so nini nyama zoba basaka ne pa pacho panda bua kisayo osola même pas na pacho panda so sola na pacho panda prouver le contraire les cas la vidéo là ça ba preuve yo sola na pacho panda na kimwasi na mobile pacho so isapote banda siba buaka yo penda so sako sutele lolo ba pacho panda solisaka yo pacho panda la so sako la kisa ba preuve zo la kisa non pacho panda komela ki ata bébé mon amour ko sala ba montage yo sala te la kisa pe o la kisa non pacho panda komelo bébé na yo ko bala ona mwa boy pacho panda na mwa na Belgique pacho panda na mwa tala mobala mutu meza ko yiba mibala batu on foutait pacho panda na kindoki na pacho panda sibi so kangi ba zemi no kuna utolongo kuna so yomo utolongola o utolongola po ebi pacho panda chama olingo bota na yo pacho panda ko bota chama na mobilité zambe na nga likolo na kufuna mobilité na vie na nga
ata mukoma na kufanya mobilité na epota na kutana papa Rizana bota papa Rizana kufita za en vie papa Rizana za en vie omoninga lokwa yona longola bazemi tala okena kolongola bazemi par-ci par-là okena kolongola bazemi par-ci par-là afo longola zema pacho longola ezema nae lobat afo oyo longola zema pacho panda olongola ezema nani ya Didi Dipumba kolo site na bino olongola ezemi nae outo longola zema Didi Dipumba elongwete ekomi su ya pacho panda yo longola bazemi combien yo mi José na poto longola bazemi combien libola mama no fo chéri tala mabundi lokwa eloka pema misu minene lokwa mama goro da kat ya kananga fo chéri tala mosi libole fongoma libolo ze nyama mbwa zana ta conversation no kasiko zana tsasko conversation na yo ya ngana yo
longola video wana s'il te plaît yaya abonde kobenga nga yaya soi-disant mwana 26 ans ozaka mokolo oza so na 37 ans wa mokolo na nga mobenga nga yaya mpona longola video ozala na tia siko conversation oyo ozolobaka otolongola zemi ya pacho panda à tout de suite mi José yo osilisango olobi ke ve pasa dimanga sika mpona information ono nayebisa na dimana ve pasa tikanga te nazala neti lelo omosinga na ofinga awera te oyebisi na ofinga awera te na pacho tilelo bosiko wera na yo osele pacho tazotindo sika ofinga awera bato baloba bongo oyo pardon obetaka batusi yebisa nga banda na vandi mission nini nafingi wera ti sikoyo oyebe mission nafingi wera yo protéger wera parce que wera aza na pacho soko ye protéger wera balokumisaka ye baplace oyo akabaka wera akabaka omoni mpo batanga ekomba wera te soki atanga ekomba wera nanga na defendre wera epe kalonga bamisa général yango natanga ekomba motu mpe napesaki desape soki akotolaki kaka wera akabaka te onga komona match nde chade kokoso bandaki nde makambo baalbum akosaki nzenga luketu album na biso esilite na defandaki yango te epe kafungole monoko nde talobi komba wera te nakosa wera poine nokosi poine botangi te pa bosa courage mpa nanga nde nateli a personne boni josé wera baloba akabaka te wana sikoso ebozela réaction nanga omoni nga bato nasekana nanga bato seso les ondi eloko obosana nga na wera tozala na biso parce que pato wana kanikani o baoloba ke ngai mais sikoyo protégeaka ye te sake pato wana neti nga neti mobile nanga peut-être nabikize mobile nanga aza camarade peut-être ya wera non sani nga na omoni nini nana boduka azalaka c'est ça nini nana azalaka ayebi ke badiati aza musafali naloba na ngai naloba na nga mida nga nde naloba na nga mpona obatela libala na nga mpona obatela basemeki mona pacho mobali azala mpe na basusu nakoyi nanga mpe lelo natie nanga na bimi na vie paso boye enemi boye mosusu mpe tokutani atie elongi bwatie boye nga mpe naotala etere nanga vipitemida totala basentimati naotala mpe vipite nanga lelo oza mobali nao mobali aza kusa wera aza mpe bakamaradi ye mosusu nako mpe toza mpe batajibe lelo komini opingaka te nga mpe naotala baetere nanga personnel peut-être batuni yo question ezaka question est-ce question so répondre à te vie nanga wera kabaka etela kabaka ete omoni okotisika mwa wera c'est ça eza kofinga te eza kaka ozo protéger kaka camarade ya mobali noka nde tosololo moni na ndenge wana kwa na bia mida omoni nga nde naza ngai omoni nga makambo yango nayebai na nga boteke ekoma minene bo parce nga nde oyebikake na bunda bilai po bilai mpe na oyela ye oye mpe mosusu na oyela ye ozomona biso diao na biso eza ndoki wana asala nini akende biso nde bitumbe parce nga nakotela yo na pinga misu bazidani yo so opingi nga omoi mpe kosokisi parce nga mona te nga tukoa bami na fe kuna finga bazida na kota bakota zida na osa kotika mwana bato mizalandanila bozoloba boloba ngai ayebi ata trésor nema te bino yo kosi oferta makidimi manela kitoko abanda kokotelo na kokote ezanga manela kitoko abanda kopinga osa bakisa goldi na pagino ya kopinga kezanga naesilasa pesa ngai yo napeso baforme robenda aloba na ngai ke yo robenga nga sidelo obenga no te yango na kipe na nga te nimero no nazwi yango na émission na yo nayebisi blasi yebisa mida abenga nga tosalela bilai napese babombi mosusu okokobeta ye nga nakota na manuela kitoko fio bande komona mokipie ayebisanga ke bafo compte komante me nga nayebeke bafo compte na youtube nayebeti bafo compte yeke oyo bakisa golfi wana bande koyeme bakomante manuela kitoko oyo batutuka balinga koza makidi yo efolana nga motuka bande kopinga nga na bande opinga kope na zwi bakisi ne vanda na okoma midapreseri yo golfi nde eza esobi yo baokeno sidani moto akala koko sidi bakipa kote nga mpila do opinga na kondiselo bakomate nga tula mblasma da oyebiso na tie bakisa golfi na opinga nga kampula koto tina koto
page na pingi vidai ngai donc la pingi tout d'abord tu courage parce que na elike et quand vous dites que au final on na bilonga bo ngola pas na makam ya pas ça mo ba o ba o loba na go tsindola sa ba capture ta ko sola to swane sikwa za o za wa sa ko mona so ba ka azala ki ala pota za ina na azala na nga na ko timena ye wera ye biango to ti ba rapport na nga wera pesa pa pa azala je ta futa nga protéger comment de mobile no c'est ba uti musika yo ye bien mo ki ba uti musika mais wera to pinga pato ato défendre on se pas dans za wera ya na chrétien jibe atebela na ngote agangela na bi papa salobi pinga mosaka mais sika makambu ya nani ya jibe aloba na nga bongo pinga mosaka sika makambu ya jibe c'est mon ami to uti loin agangela pe sakara agangela ba yaki ye moko wera loba musaka zo débordé ko finga nga bité papa nga pe na toucher parce que ye pas ko ko toucher yo na mis ata wera to ko finga pa to ka se ta to ko finga nga na di ma je to te na di ma na so za wa ta te na o ti do za mutu na nga to solo la ka bi ko no so na jera di lai so di nga di lai na o ti do lo ka capture tuna ba dat na ma sona siko to so na za ferme ne na tele na di ma na je pa to na confiner na ye na o ti ko to se me o ti ko luwa nga ti bo mo na un moment bless magasin na ye bi ke na za na je aye bi pa me luwa nga 10 jours parce que le 11 octobre azaki na potoa ebi na nga na ko esala ko te pa ebi mama na nga akenda tipa mama na nga tela na ye akota mama ngo pitala ba ye na ki pato wan yo mo to mo ta finga pato esala nga pai yo mo ni makamba wenye na ko nga ko bo yango parce que ko finga mo to tali bo nga za nga ko ko mo finga te pato pata sibanga sikanga pata sibanga sikanga te nga na te pato to bima wera makambo ye rete akunda nga pana papa sote ok ata pesi na biso miso te makambo asali bayebi finga ke atili te boyerite makati pati alobi no eza bongotaki ezaki pesa convert boyeboye apres pati oyefinga benga papa na yo na benga wera na otindola ta registrement na telefone naotineza ya mwana telefone nanga na okomelo message ayo eza telefone na mwana moke nani na otindola ta baregistrement okande na sololaki na wera nde tosola wera nde wera lobi kokise te makambo yango na ye te bato oyoka fato abala tata moto odefend ka leader moko voilà to protéger ka yo je bisaka ngo ke batika omoni ndi oza motu na nga nga le ekole basinga loba tobima tozoni manga zali na tete so loba eya lukuta mponga mpe ukofa bobandelanga makasi yo nanga toa victime moko ozomona donc ngai nakofinga wera te tokotali émission na traité vérité na kunte nga kofinga wete nga naosaka yu na nga na journaliste nazoka zoka bazala na mwana nani na jide nazalaka na bafere na bawera mais de préférence ne se jide mari kumungwa azala na wera mayamba vérité vite loba nini nazomona lokwa naosola no indirectement na wera son nazomona lokwa naosola na wera son indirectement atende na héritango aza na yebi neke na mutu awera mpo babanganga mutu nyonso to okeka mwana wera babanganga na bango ozomona menga naosala mosala nanga nanga na wapeso ndimo nanga ma oni ka question ota ne ka question na ndesi da question piège la yebi te ya ye ko prepara ki te eza pe moni tango yoso na ona invite micro ya na loba makamsu na bosa na makamsu na loba mais na place peut-être ya là hotel le moni